Bonjour, bonjour, bon déjeuner de ce matin. Coucou à tout le monde. Bonjour. Bonjour la famille. Bon service. Et puis voilà, bonjour la famille. On est ensemble. Bon service. Bonne journée. Voilà, 20 minutes, 15 minutes. Il y a bon déjeuner. Une tasse de thé. Et qu'on a bien, tasse de thé. Une tasse de thé. Bande qu'on a. Aux akito comme ma casse. Une tasse de thé. Très bien. Voilà. On est là. Coucou la famille. Voilà. Bonjour à tout le monde. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom. Matondo, naba ndeko na biso kimbangiste. Respect, naba chef coutumier na biso. Boboto bondeko, naba ndeko ya catholique. Yenge, naba ndeko na biso ya bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo. Bonjour, bonsoir. Naba témoin de Jéhovah. Batabima. En tout cas, toute tendance confondue. Bonjour, rebonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te ebele bisika bisbebe non. Toyaka na tongo avant toke musala. Tozwaka temps na biso pour na sa communauté conscience. Voilà. Bande konanga eloko na yeli lelo. Attitude ya Theresia. Ndeko na biso mwasi asalaka théâtre, asala kombo. Ba kombo na eza Nana, babengaka ye Theresia. Lobby, en tout cas, kolela na ye, façon na ya komaki, en tout cas, lokola fufu etebi na nzungu, bazo zange, baliango ka poto mai, ba voisin balobi bango pe baza na fufu te, ok pa ba voisin babibiso pe uti kosila. Ok na voisin mususu bo pesa biso mo kopo mke tozongisa lobi bango pe sili bole fufu eteba ndenge Theresia komi na elongi na nyonso pona nini kozanga sagesse kowelela kosala be mission yaya be mission nyonso to salaka atanga na effacer yango mais ba mususu basi bazwa yango bachango na ba disque dur na bango ba mususu bachango pe na ba chaîne na bango bamususu pe babomba mosoki wapi okomonaka pa soko kufi ebandi obima alobaka boye azalaka boye azalaka ennemi na tel o asalaka boye yaya soki tolandi bino bato botalaka biso tosepelisaka bino biso tokozwa ba problème biso tokokota lifelo bino bokelola alors ba youtubeur na ba youtubeuse bato théâtre bato musique bato oyo nyonso bamonanaka na média ba pasteur yaya toyeba kodoze maloba na biso et puis toyeba kosala oyo ezali vraiment recommandé na kati ya mokili oyo tolanda ba fan te parce que toyebi bango te soki bauta na ba cimetière soki bautaka wapi soki baza banani ebele toyebi bango te bayaka wana baza kotia pétrole bamusu essence jusqu'à bakotia essence na problème mususu aye na almet bapelisi moto ezika kaka eyinda kaka tokobongisa lobi yaya botala Theresia ndenge akomi na matanga na okeli mwana mwasi mawa na bikoma muta kokoma boye bande konanga epesi pasi na mawa botala Theresia yeyo nano akoksi 50 ans te bumonde makomi fufa donc muto abebi anzuluki mbala moko wa foto mususu ezaki mibale ti musu yango voilà
ezate o bazwi Thérèse yeyo atie na basili na ye na miso Thérèse bomoni na matanga sozi pona nini pressé ya koloba faut kotalaka degré nini bozaki nango na moninga bokaboni pe bokaboni na kimia bowelela mobali bowelela nani bowelela bobi te biso toza batomonanaka na média on ne sait jamais bokaboni kande nini a Thérèse aza bien bokomaka koyebisa bato oyo aza bien asuzi aza bien mais okozwa caméra oki koloba ngai ti na liwa na kolobisaka Thérèse suzi te liwa pe eye siko okolela pourquoi siko Thérèse ya place avandi awa azokanisa nini ndeko nanga yango na yebisaka bino na ba circonstance ete ya biso Thérèse azokanisa nini na tunika motuna azokanisa nini na minute oyo bolamu bazalaki nango mobali bawelelaka bakisi babwakanaka bilobela balobanaka bandeko moninga bandaka koleka azoloba na koloba su likambo te likambo to esesilaka bongo yaya batikala kovanda te esika moko balobela likambo basesenga na bapardon bakoma ta mwa mukende bazalaka yaya basenganaka na bango te ekoma kaka Thérèse akufeli mutu moninga kei oyo abeli moninga tali esili nango me likambo oyo bawelela baloba te epi batikalaka suku ozala proche te lelo moninga aza lisu te emso yo mutu oza wana oza na ennemi ya monene oloba ngai ti liwa yaya eza kitoko te oyo eza mokili ya bato ozowelela ngo yo na nani ata mutu anga sali yo mabe ndenge nini limbisa ye loba nga na limbisi yo opiblie bana nanga ofingi ngai otongi ngai olobi oseki nga ladanoz asengaki pardon ladanoz asalaki boye ladanoz azongisaki boye ngai na limbisi nga na kanda na mutu te nazotambola avec bonté avec amour parce que ekochange nga eloko te mpona nalimbisa mutu asalaki nga mabe nalimbisi yo me nakolia na yo sani moko su te parce que pe toyebani na biso te tomonana pe te tokobengana na biso lisu te okosala mokili na yo nga mpe nasali mokili na nga me naza ennemi na yo te nakolia na yo naza sérieux nakolia na yo na fourchette molai te bamosusu kolia na bango na eloko babengaka rato ya molai wana opréféré ozwa ta rato obamba pa obenzi musuni ole ke même fourchette ya molai bamosusu kolia na bango te mais se retire na yo bwakisa makambo na bango bwakisa banzela na bango tambola na yo na bosembo basujet eza ebele na mokili omoni ke sujet oyo ezobema baproblème sujet oyo eza mpona nga te ta mosusu nzambe alingi te yo kota na nzela wana yango ezobimiselo baproblème olingi otiaka boye ata olobi no mabe te epeli moto yaya osani ose retire olongoli basapato pupoli otundoli bango okei ata bakotala 1000 soki mpona mutu wana nde batalaka nga 100 000 mama tikala na 1000 bakotala mutu 100 000 mais bamonetize yango te YouTube pe afuti eloko te mais yo batali yo 2000 YouTube apesi yo koleka mutu oyo bavie eza 10 000 15 000 20 000 ye moko ayebaka système na ye yango wana nga na wela asu te natalaka su nombre de vues te nazotala ndenge nini nazosalela mosala ezosunga bato combien bato boni babengaka nga bana ebele bazobenga nga baparent bakufa tala kokonzala mokolo ndenge ezalaka elengi tala komizala mama ndenge ezalaka elengi tala kozala koko ndenge ezalaka elengi bato bazobenga ngai
bana ba 28 ans, ba 30 ans, 33 ans, 26 ans, maman sunganga pesanga conseil na likambu boy na salani na tambola ndeni opese conseil asepeli et puis azupe résultat toyeba kotambola kitoko tala muninga na biso Teresia asali be mission aye basali nyoso basali na filme bande kunanga tala niveau basali la mwana mwasi wana filme azoko ma sirène azoka na bango ba chance siko Teresia akufi na ye to mona yo quand même chance na yo to mona Teresia siko yo muto akangwana ko kanga Teresia ba chance akufi Teresia muto andako kango ba chance akufi to mona siko yo ye sele soki sele masamba ba bijou atika siko mboka na ye Londres soki Angleterre aya siko ko balo kuna vanda na yo parce que mutando kango ba chance ye wana akena e Teresia ou bien yo ozwa visa babala yo siko oya ko vanda en Angleterre na ndaku ya sele ba bijou bongo oyeba soka vanda ka wapi ndaku na ezaka ndenge nini okoyeba ngo parce que bino bomona kaka soki mutalati somo chemise asele économie agena kini wana zo kitela bino atichiche ba bijou belé yo bien danger yaya oyebite so ba bijou na zoka mwe panganga oyebite nganga pa pesa ba bijou batu balata na kingo o comprendre mutakomika ba bijou yaya hôtel ba fantaisie ba bijou hôtel ba biloko ba tena ozo comprendre te motif nini mutu wana lati yaya il faut faire attention des fois watika ba bijou belé famille ne peut to yokite ba komi ba milliardaire ceux qui olandela ba bijou to yebite ozui camarade na yo bo weleli soki mobali soki nyongo soki elamba yaya bo swana na cachette mais o memi yango ti na libanda o sambwisi muninga esali epasi alingaka o mingi maladie eko bime na nzoto bamusu bazaka trop fragile akobi ko bela j'espère que na sa motema po lobaki encore biso ba congolais akufa tango kufa na zakuna te o mona ngo neti o la kisabandinga o mona ke ngala kisaba ke ngana danser yaya mutu wana kufi po na yo conscience o sala ebele to mona bangotin mais Teresia zaki wana na sima Teresia eza via za na sima ya Teresia akatani mutu wana aza na sima Teresia na sima Teresia via za wana Fatou Kayembe pe azalaki ka banzinga wana ko ba mama ebakata o ayeba suzi avant na bango nyonso to azalaki na komite mais Teresia azalaki deja wana azolela makambo pe changea na kalezaki mbele corps wana ebimi lelo ebimaki hier bacheli bino yango wana oketa koloba na corps apamba parce que baloba ke mutu akende te koloba ta limbisa yaya mais yo sikoyo corps ezaka lisusu ba changea eza na kati ya morgue famille na bango pe bakoautorize yo te Teresia okende kuna na kati bakoautorize yo te tango okende ko tourner wana pe ya mbangu Teresia kende ka mbangu wana loba mukilo esalamaka na liloba yaya erozoleka na semker wana lelo se akei suzi limbisanga kaka tuzi kokena kanda te nga pe un jour na Hollande yo kaka to bongisa yaya ta baloba na biso mutu akufi te les morts ne sont pas morts yaya loba liloba mukilo esalama na liloba soki dati na ye na ekokaki te akufa soki akufi na avant son âge en tout cas bandeko nanga avant date na ye akozala wana azoyenga na mwa mokie avant ke na lie de repos alors milobela kaka esimba te loba mpo na yo moko mpe conscience ta ozala calme bandeko nanga yango nde likambo ya ye nango lelo yo olingaka kokangela bato bakanda yo moto olingaka kokosela bato makambo yo nde obimaka pimbo soki pombe soki pimbo soki nani obimaka moto makasi
yo nde fo bayoka yo. Yo nde internet ya mama na yo ya tata na yo ya koko na yo. Yo nde théâtre eza ya yo. Oleki kutuna masumu de Berende. Meko kangama de Miguel. Atango akala. Yo yesika me ozomona ke yo leki bango. Ba koko wana oleki elombe. Oleki ba lipati o basaka ba théâtre avant. Yo ozomona oleki ba spaghetti. Oleki bato basaka kala o toyeba bango. Bangoma. Oya za kuna na kati ya Suède. Yo ozomona boza danser. Bino bano boye lobi aw. Bokomi ko swana. Bokomi ko kota na ba business a mabe. Pona ko zwa mbongo na ndenga lokoso. Bokomi ko pesa na ba poison na ndenga désordre. Parce que moi bali wana bazo zoye na ba tableau ebele. Parce que ba omona talent na ye. Parce que ba omona intelligence na sagesse na ye. Biso so to saka ba théâtre. Moi je vous dis, na ngana ba zo ba tableau ebele. Parce que na koki ko incarner ba rôle ebele nde na vandi boy. Mais bako wapi ko tshela nga poison na milieu wana. Biso ko to mona na kate, gloire à Dieu. Je prends ma caméra, je mets à la maison, na sali audio na ngai, na sali vidéo na o batali nga. Ope ba zappe, ope ba boyi. Na yebi pe binote. Sope na lobi na sepe na ngai internet hier. Na bina ngana zananga na kimia, na tche émission na nga na kangi ba commentaire. Na bia na oyoka commentaire na mutu moko te. Oya yoki ayoki, oya boy aboyi na ye. Voilà. Sikoyo. Thérèse a piqué crise. Nde bozo mona ye wana. Tension na ye zana ya komata makasi. Azana souci koleka même kutu bandeko ya souzi. Parce que nini ozakine na likambo mo boye. Oboya ki kosisa ngo à l'amiable. To komaka bongo. To kofuta ngo komaka obengi ata moninga. Obite likambo totika enregistrer yo, a publier yango, a sepelier, a mikitisi devanga. Kasi yango nde nzamba zo senga. Donc yo za mwana lifelo, oza diable, oza sirène des eaux, oza ndoki. Comment motukutu aye alobi tchana se na lingi bakambo liso na kombo na ngate. Mais yo bandi ko finga ye. Ofungole liye kamera. O bandi ko ganga. Ofingi. Oyebi valeur a mwana mwasi wana te. Oyebi place ni na bimara te. Oyebi vie na ye te. Bano zo finga oyebi bango te. So ba telemi de ozate zéro. Na niveau nyonso tu ya mokili. Mais oko finga ozwi uzoba na yo olatisi batu. Ozwi mayela batu oyibi. Yaya moyibi bakangaka eka. Tokukanga yo kaka. Eko lakisa kaka. Pata bakotala ka niveau babi oh non. Ye aza na clé na ye afungula ndako na ye. Mais yo aza na clé te. Il faut toquer. Bamsu ba tokaka. Koko na ye. Ou bien na téléphone na nzela. Aussi bokomi na ndako. Te biso na to comité yenga nanu. Rond point. Au moins m'tanda tourner parce que avant de pas battre aza Salomon. Ala na salon, ou ba pesa moi chambre mo boya mukie. Mais au moins na ye wana azo swana na mukolo lopango. O eza kwa locataire, akomi ko moi lokwa lopango wana eza ya akomi ko swana mukolo lopango. Akomi ko lamba ba sauce koleka mukolo lopango. Akomi ko chaba peinture na ndako ko. Mukolo lopango za ndako mnene afanye kuna. Yo na mwanda ko moka mukie. O chaba peinture, o tseboye. O banina ko kona ba fleur. Liboso lopango ya yote. Ko lopango bandi ko mona clair tabi o komini. Ya onde ba kongole ba vivaka. Kito kote bande konanga. To changer. To ya kusuka lokwa Thérèse. Thérèse ndenga zawana yaya boko mona ga so Thérèse ne sengote. Boko mona ka lisu ne sengo ndenga zalaki te. Thérèse ko changer. Ezalaka choc. Ebele pe. Bamsunde bazaka misu makasi. Akoya na caméra zo tia misu makasi. Mais ba kufela pe ka batu ba jara boye. Et pe ça bango pe biloba loba. Ba finga mutu ba mutu akufa akenda tina enemi na bango.
lelo ka munongo makasi batiaka me ntango batikalaka yaya conscience na bango ejouaka. Alors bandeko na nga tokomi okende na suka eloka na yaki comportement attitude oyo résultat oyo epesi Teresia na liwa ya Suzy ete ya peno. Lelo lisusu to présenter ba condoléances na biso na famille ya Teresia na bato nyonso balingaka Teresia na ba groupe nyonso théâtral o balingaka Teresia. Lelo corps ya Teresia ezozonga na se ya mabele. Que la terre de nos ancêtres eyamba corps na ye na kimia na paix. Que son âme repose en paix. Que Dieu se souvienne na ba bienfait ya Suzy. Parce que lelo bazo sala enterrement na ye. Lobi e oko makambo susu. Pona ko silisa bande ko nanga na ko senga biloko partager. Parce que ba maman o ba mona ba nzambe apesa bango ba nini ba apesa bango ba vision, apesa bango chance ya komona ta na lingena bosa nango. Moko na banga tindelaki nga audio, malobi mama skotchango te. Pas soko to tchango bako finga bozomona makamba Kongo te, to mona makamba Kongo to loba, to sala boy to sala boy to sala boy. Mais ceux qui nous abat l'accès biso pe makam ya bande ko na biso po bazali ba personne publique neti bino nga mama na lobelanga makambo nyonso alobelanga 2 fois makambo pona musalo na salaka e komela ngai. Mais ce ko kola déjà na yebaki yango alobai nanga kolobelote peze yango tikango na lobelango pete na tika eleka pe kitoko alobi mwana mwasi okombone nani kombo ekimi nazaka peza théâtre te mais je suis obligé na kata émission na oke musala tamusu la belle mwana mwasi mo bwa ute ikobala aza munene boye nzambe bobengaka nani bobengaka ye nani bandeko na ngai bozela nango ye pa lingi mungongo ni yokana te. Ye moko pe nazomona pe ape batindela nga biloko ebele na kombo ne pe kimi nango na moto ya ndeko mwasi yango donc bon nayebi te so nzambe aboyi communique yango eleka mais je ne crois pas tellement na préparé yango te na lexa yango tellement alobai kaka luka ye nga na luka ye Bijou la reine. Que Dieu me bénisse. Bijou la reine. Bijou la reine. Bande ko boye bisa Bijou la reine. Assemble alukelonga nzambe. Soka za ba problème na bato aluka a résoudre yango. Soka za ba un petit souci à résoudre yango. Ba monelier signe mabe. Comme si adindaki na voiture na kacha mai biloko moko ndenge wana tellement na yokaki yango kaka pressé en tout cas boye bisaye kake prophétie ya mabe ya bien te ya liwa ezolanda ye Bijou la reine bokombisa yango bandeko nanga bo partager bokomelanga te ngana na mama prophétesse te kokomelanga na c'était n'importe quoi na boye toute fois na okanga pe ba commentaire mikolo na ni ba commentaire te. Donc bon pe sa sango na Bijou la reine oya yebi numéro na ye biso moi sona luki amoni numéro na été mais lobi na mona ki ye ban bazo ko enregistrer na ndeko na biso na Congo promo 243 na yebsa ndeko mwasi a contacter moi mo Yves comme les Yves a contacté j'espère bien que ekokoma facilement. Donc bandeko nyonso boyebi Bijou la reine bino bandeko na ye ba camarade na ye boye bisaye ke alukelonga nzambe parmi ba comédienne o bazolo bake bako kufa il paraîtrait kombo na yepe ezana kati. Donc aluka penza elonga nzambe a réparer na bateau ya zomona mobulu et puis alia bilia liate atali sa santé na ye parce que azo pe munene makasi sous tension obésité biloko wana nyoso pe eko kwesa yo sali AVC. OK
alors bandeko nanga ngana komisi oyo na kokaki kokomisa. Bonne journée là oyo bozokende musala so pe na musala na okangisa bato binemi répare-toi kende kobongisa. Bonne chance na ba oyo bazoluka musala biso tokei musala vraiment émancipation de la femme na sepeli pe makasi na journée ya lobby na kati ya Congo basi balataki maputa te basalaki so ndenge ezalaki te ke bana mike bakateli bango maputa non balobi non la danoise to comprendre moto ayelaka biso yango akosaka biso siko bino bato poto bofuti ba 100 livres bokende samedi bokende kobina awa Valentin bobinaki ekoki te le samedi fallait tout ça ba réunion ya ba maman comment qu'on allait émanciper ndeni tozo souffrir dans ma bala na poto ndeni bana na biso bazo kene ba classe ba so tengama bana na biso bazo kene accès biloko na biso ba maman il fait tout ça ba réunion nango mais bino bo futa ba 100 livres bande konanga peu près 120 euros pour na nini okende ko bina samedi pendant 2 heures ou 3 heures 4 heures du temps botala na elambo sombi elambo tongisi ba biso ba futi na ba ticket ba uti ba mboka msu ba koya. On doit être émancipé. On doit aider nos enfants. On doit aider notre génération. Ba maman Congo, félicitations. Bobandi ko lamsa conscience ko lekana ba maman poto. Lobi na Congo basali ba fétité. Ba maman basangani po bango ba puta ezaka teni na bango ya tous les jours. Ba maman basangani basali ba cotisation batinda bambongo et puis bazo violer basi ba maman basangani lobi basali ba réunion na sepela ki makasi na bi que Dieu azwa lokumu maloba to lobaka ekendaka pamba te. Nous avons vraiment à oyo na Congo et sepeli siko yo muto tika ina poto na buzoba wana yaya un jour au regretter à venir na yo botika la malamu. Bye bye. Bye bye, bisous, bisous, bisous. Partagez, yaya. Et au côté en retard, bozongo tam sur 16h 15h, mais ezaka bon déjeuner.